Ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. De ce soir, sauf un prévu changement de dernière minute, peut-être qu'aujourd'hui, Martin Fayulu sera reçu au niveau du département d'État américain pour échanger avec les autorités. Ça, c'est le caractère officiel. Peut-être que la tournée héros-américain dans son volet diplomatique aura payé. Martin Fayulu Madidi sera, sauf imprévu, reçu au niveau donc du département d'État américain. L'autre actualité ici au pays, en tout cas, l'installation des sénateurs a eu lieu finalement aujourd'hui du côté du Parlement congolais. Le bureau même provisoire a été installé avec 3 missions: validation des mandats des sénateurs, élaboration du règlement intérieur et élection et installation du bureau définitif. Les choses s'accélèrent en tout cas. Et pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul. Il y a 3 intervenants à ma gauche. Nous avons Prince Pengue, communicateur au sein de la Mouka. Prince Pengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, à ma droite, nous avons 2 intervenants. D'abord, à mon extrême droite, nous avons Maître Nico Maengele. Il est avocat résistant, président d'un nouveau parti politique qui se nomme Congo Normal. Pour lui, le Congo n'est pas normal. Voilà pourquoi l'intitulé ou le nom de son parti politique, nous allons vers un Congo normal. Maître Nico Maengele, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon Mboka. Voilà, et puis juste à mes côtés, ici toujours à ma droite, nous avons Maître Blanchard Mongomba. Il est cadre au sein du parti politique Nouvel Élan, dont Adolphe Muzito est l'autorité morale. Lui aussi est cadre et communicateur au sein donc de la Mouka. Maître Blanchard Mongomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bijun Jonji, bonsoir Nabandeko, téléspectateurs Nabiso. Voilà, le décor est donc planté. Avec eux, nous allons devoir parler de toutes ces questions. Il y aura même d'autres qui pourront s'ajouter. Mais je m'en vais d'abord du côté de la régie pour vous proposer cette photo. Martin Fayulu, de retour à Washington en provenance de New York, où il a été invité toujours dans le cadre de sa tournée américaine pour animer une conférence autour de sa vision sur l'intégration africaine. Martin Fayulu Madidi à Washington, aussitôt arrivé, a été accueilli, encore une fois de plus, à l'Institut républicain international. C'est une institution qui se rattache au Parti républicain, dont Donald Trump est d'ailleurs membre. Vous le savez, c'est un président américain, mais il est issu donc des républicains. Et là, donc Martin Fayulu a été reçu là-bas, invité aussi pour un débat, toujours dans le cadre de sa vision sur l'intégration africaine. Voilà, donc là c'est la photo, lorsqu'il a été reçu à cette institution, vous voyez IRI, donc Institut républicain international, mais c'est en anglais, donc comprenez. Alors, Ndeko Prince Pengue, président Bozoloba, kaka poboloba ke bakuyamba yepe na département d'État américain pour na kombeka mo ko consoler batu na bino ya lamuka to eza pinza ya solo bozwango na ba source moko sur ke yepe bakuyamba ye kuna epa ya ndeko na biso Mike Pompeo na département d'État américain. Merci pour na motuna. Je voudrais d'entrée du jeu m'excuser auprès ya ba Congolais où il va constater que Mikolomi balé spécial Lamuka et Bandai Kolekate bappel et les kin de l'eau ba message WhatsApp
ba SMS, ba communicateur nyoso komona awa ya lamuka tu ali plus de 30 communicateurs ba to nyoso tu ali ki déranger ba mususu ba longwe tino sika ba ali na ba commune belé pona ke na siège pona rotuna nine koleka émission o ezali émission moko ezali suivi sur le plan international pe national par plus de 60% ba congolais batu bazala qui inquiet ezaki ben inquiétude moko fondé nous leur disons ba spécial la muka et que continuer parce que combat na bino ezali c'est na début tokoti kabino te pona bolingo ya Congo pona bolingo ya bana Congo pona bolingo ya démocratie pona bolingo ya venir ya bana Congo émission et que continuer pe biso tokozala toujours présent qu'il neige ou qu'il pleuve ezala bututu ezala moi tokozala wana pona kotonga Congo ya sika si base ya vérité kasi base ya mensonge te nous excusons pour cela ndeko tango toko ya awa to ali ba responsable minene ba mamsu ba ali ba président parti politique ba mususu bazali ba cadre na parti politique mais biso tout to ali na base moko dénominateur commun c'est que to ali ba communicateur pe ba porte-parole ya lamuka pe ya tata mokonzi kolo Martin Fayulu donc to ya ka kosala maseki awa te ma eto yebisa kayo awa peuple amona ke kokisamaka toujours donc to lobby na yo ete lobby tata mokonzi ya ekolo Martin Fayulu alongwaki New York azongaki na Washington tango akiti na capitale américaine Washington akei mbala moko lombango esika ba invitaki ye ndenge uti kolakisa wana Institut Républicain International donc ezali Institut Républicain International donc en anglais ezali institution ya ba membre ya parti républicain parti ya Donald Trump président américain nde ba invitaki tata mokonzi kolo Martin Fayulu azwa maloba aloba évidemment ndengo uti koloba si vision na ye ya lolenge Afrique sengeli tambola mais aloba pe lolenge maponomi malekaki na Congo pe lolenge sengeli po ete volonté ya peuple ezala respecter tango iso maponomi ke salama lolenge ni sengeli volonté ya peuple ba prendre ngwa à compte donc oyebi ke ba américain ba ali ba défenseur ya liboso na mokili ya démocratie na matali démocratie pe valé na yango ba américain ba négocier kate donc balinga ba élection frauduleuse te balinga ba élection mayu ya te yango ba benga kita mokonzi kolo Martin Fayulu lolenge bilili élection na photo wana bokomona ezali tanga kitina aéroport lobby na Washington nde akei institut wana au parti républicain ya Donald Trump benga ki sikawa lelo mokolo ma lelo et alaki prévu ba yambaye na département d'état américain. Pourquoi? Parce que Yambo Bayambaki archevêque métropolitain Fidolé Ambongo oya lobaki na département d'état américain était na Congo tolingi vérité ba américain bo s'impliquer pour être biso to refuser moto Kabila nommer biso lokola président moto longa ki maponomi ezali Martin Fayulu Madidi Fidolé Ambongo lobaki ngodi de manière claire et limpide. Après ndeko Félix Akei Motami balé bayambaki na département d'état américain ezali ndeko Félix. Ndeko Félix pe apesi version na ye. Lolenge nini a commis na présidence na ndenge ya nomination pour na kosala bolingo ya Kabila. Sika moto ya misatu obako yamba lelo na département d'état américain ezali tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Est-ce que c'est officiel? Ezali officiel mais je vous dis vous avez suivi na Top Congo, suivi na Radio Belé. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Et je veux vous appeler au sérieux. Parce que nous parlons là de l'État, de l'avenir de toute une nation, de la mère patrie. Il n'y a pas de place pour des doutes, ou pour des supputations, ou pour des spéculations. Nous vous disons des choses vraies, que Bakoyambaye a coupé sa vision naïe, peut déposer plein de sorties de crise naïe. Le Lenga a proposé qui awa, à cause d'un peu américain. Et je voudrais, en chutant, vous dire un élément important. Le local Martin Fayulu Madidi, le président de la République démocratique du Congo, le président élu. Même si mais la vérité reste la vérité, peu importe le temps. Ako
akei kuna pona koluka légitimité te. Démarche ya ndeko Martin Fayulu ezali différente na démarche ya ndeko Félix. Félix est là depuis presque 3 mois. Ça fait 10 voyages. Ba voyage tout à Sali ezali na libanda ya mboka. Pona kosa ni koluka légitimité, koluka bandi maye. Mais Martin Fayulu c'est différent. Martin Fayulu a sali ba voyage mingi na bandi ko sala yango na intérieur ya pays. Donc à quelque local légitimité parce que légitimité ezali ya ye de pe pa konoki. Donc différence ya li tant ba ko yambaye le long du département d'état américain, le kola Motami Sato, après Fidola Mbongo, après Félix, ye lelo ezali pona ko yeba américain que le lenge bino bolinga pe démocratie, le lenge biso pona Congo bolinga démocratie. Valeur ya liberté, valeur ya vérité, ezali ba valeur moko universelle. Le lenge bino ba américain bolinga vérité, le lenge ba congolais bolinga vérité. Donc ngai na ye a pona ko yeba bino ete moto oyo Kabila nommé jamais à cause en faveur à cause comme ça pour na ba congolais mais pour à cause toujours na service ya Kabila. Voici en substance quelques mots qu'il va dire à ces gens-là. Mais pas pour chercher la Maître Nico, Kolandi Samana Malubaya, Prince Penge, Ye Kolubaya Tebaboyamba, Ndeko Fayulu comme président démocratiquement élu, mais Soka Lobi Bongo, et Zamoa le Koutate, parce que Sokyo Landi Maluba, il y a Ndeko Tibor Nagi, où Yazali représentant des États-Unis, où été Goya Memawa, Abengi Ndeko Félix Tshisekedi, le chef de l'État élu démocratiquement. Donc, le chef de l'État véritablement et démocratiquement élu. Peut-être Ndeko Fayulu le col l'autre parti n'a qu'à y a crise et non comme président élu démocratiquement. Motuna na yo Ndeko ezali motambo oyebi tango tokeli Congo normal pona ba motuna motindo oyo parce que na Congo normal il faudra d'abord to installer un état normal et ali état o moto a gagné ma ponomi a gagné moto a perdre ba makiaka vérité te un état normal et anormal tendeko que peuple congolais avec la richesse nyonso to ali nango to vivre en dessous ya se ya pauvreté. Tant lobi makambo ya ndeko na biso américain Tibor Nagi, sous-secrétaire d'État américain. Alobi maloba wana mais yo lingi ozoba peuple na interprétation. Tant bako traiter na mwana mboka Félix tolobi yango c'est un président proclamé. Il est légal sur le plan Mibeko, mais il n'est pas légitime sur le plan d'adhésion populaire, il y a sanction populaire. Tango, sous-secrétaire d'État américain, l'objet démocratiquement, tu as dit quoi? Véritablement démocratiquement. Voilà. C'est en termes et en résultat de finalité élection en 2018. Parce que pour les Américains, pour tous les Congolais, Chader a encore les catés. Maintenant, pour la Tibor Nagi, le Kola Félix, c'est un opposant. Finalité, c'est un opposant, même si Azagin a 16%, en lieu place il y a 62. Donc, en termes, il y a finalité, il y a fait un régime, il y a Kabila sur le plan théorique, à utiliser l'expression. Mais sur le plan de légitimité, c'est moi Namboka Martin Fayulu. Yoko Tanga, message to déclaration ya M. Tibor Nagi. Ba combattant, peuple à Kolandayo. Mais autant de déclaration à mon Namboka te prix Nobel de la paix. O azali kola Tibor Nagi. Docteur Mukwege. Talandenge, bino bosa influencé au ben à l'opposo, pembe. Docteur Mukwege. Alobi était Ndeko Martin Fayulu nda gagnant. Il faut qu'il y ait une bitumba vérité des urnes tinasuka. Et il peut bitumba ya Congo normal. Autant de déclaration à moi Namboka te cardinal Laurent Mosengo. Au alobi, Martin Fayulu a gagné avec 62%. Il suffisait que Félix reconnaisse sa nette et claire défaite en remerciant les gagnants Fayulu. Au lobby, autant de déclaration te à moi Namboka. Fridolin Mbongo, na États-Unis,
ayebisi monsieur Tibor Nagi oyo kotanga awa ayebisi mokonzi na ye chef à département d'état américain monsieur Mike Pompeo que c'est monsieur Fayoulou qui a gagné Félix Oboko Yamba na sima na ngai kobenga ye chef de l'état c'est un mensonge spectaculaire Fridolin mbongo alobi yango yo kotanga kaka déclaration à Tibor Nagi relation internationale et relation d'intérêt mais lelo déclaration a évolué pour moi na mboka prince a rappelé que il y a balai diplomatique na département d'état américain mais bato FCC na cash tango to signé accord à Genève tango ba moni Alan Doss c'est un américain baganga qui était voilà ba qui pour impérialiste lelo Félix Azali wapi boye bisabiso Hako bonde la baya mbaye. Azali wapi tango to ebisa kibino qui est Martin Fayoulou yemo Félix Wabi c'est le changement aujourd'hui le changement s'appelle Martin Fayoulou Alan Doss azala qui est américain bo finga qui est mais Alan Doss azali diplomatie na ba lobbying na biso lelo pour la baya mbaona so baya mbaona dans la zone Félix Ifa qui n'est pas qui évolue en vase cloté. Yo kana ebisa aussi comme on salami na visite à Félix bayambie na département d'état américain bayambi kaka Félix T lelo pe ba koyamba Martin Fayoulou mais entre les deux réceptions il y a eu arrivé il y a Didier Reynders bon le bango te parce que solution à Congo ba koko na biso ba belge na histoire à Congo ba sala na kati Didier Reynders a quitté le département d'état américain na occasion ya 70e sommet il y a autant il y a anniversaire autant a profité pour ebisa administration américaine pour bon ba ebi Congo malamu balobi lelo to ali na besoin ya changement radical na Congo to lo ba Congo tendeko na bandeko prince na bandeko Blanchard tala Didier Reynders alobi changement salemité Kabila azali na sima monsieur Félix bon na ba muto ba kayama seki Macron a tindi be missionnaire dans le département d'état américain alobi Kabila batami na lilingi ya monsieur Félix ndoyoki Mike Pompeo a dit monsieur Félix aujourd'hui nous voulons un changement réel yali moloba na ngai changement réel et l'activité o eza sikoyo et ali changement ya nyamu tu sa peuple vérité aujourd'hui Martin Fayoulou Alexis Mokili Mbaye c'est un homme d'état celui qui comme il est en phase parce qu'il y a crise à légitimité tu ne peux pas reconnaître monsieur Félix comme président de la République on le bape on a la crise à légitimité c'est contradictoire yango biso tant que Félix a président té ndeba yambi Fayoulou so il Fayoulou andima président Félix président mais le bayambi était c'est ça la vérité. Merci beaucoup maître Blanchard Mongomba nalandi maître Nico Mayengele ndenga évolué ti akomi na suka tangu azoloba wana que c'est parce que il y a pas un changement réel au Congo. Yangona Mike Pompeo Aribisi Félix Tshisekedi nous voulons un changement réel. Bino na lamuka tika na zongi la mutuna ni c'est tout na mambalebele. Tabo kinda nango tina suka aller jusqu'au bout ndenge même deko docteur Mukwege azoloba. Ezalaka ndenge nini? Ekoki pe ko sala maete bazui pe balobi ba Félix et monani polele yote mutozwaki longwa tika ebonga bazwa Martin Fayoulou bati aye akoma président qui nous prêter serment liboso cour constitutionnelle wana ezaka makanisi na bino to ezaka ndenge ni ndeko Bijou Njonji na pesi yo merci nano po na motuna pe invitation na profiter pe ko sengela bino bolimbisi et pa ya ba téléspectateurs nyonso tu spécial la muka oyo bozangisi bango bo privé bango na mai nyonso bimi awa na pendant 2 jours yango to profiter pour na sengela bino bolimbisi mais nazonga na mutuna na yo ndeko Bijou Njonji omoni tango otangi awa ba marque ba ndeko nyonso tu wana ba Tibor na guerre otangi nyonso ba européen ba ngo ba américain biso moko ba africain na mokuse tokoki ko résumer bitumba oyo mwana mboka Martin Fayoulou azali ko sala na boye
lelo tokomi ko bundela esika oyo peuple congolais assis à bunda avant que tokoma na maponami le 30 décembre peuple congolais a sopaki oyo e makila po ete lelo tango tokozala après le 30 décembre ndenge tozana moi ya lelo peuple a croisé maboko na ye afanda na kimia mais malheureusement tomoni ete kimia ezalité soki otali ba sanction surtout ba ndeko na biso ba américain bazali ko pesa epai ya nanga otali ba sanction surtout o ezali ko continuer ko landa ba ndeko ya FCC parce que loko mosusu tozoloba te pona nini gouvernement eza ko traîner entre autres parce que kombo ya ndeko lokola Albert Yuma o ndeko Kabila apesaki Tshisekedi a nommé ezali ko simba te parce que ba américain balobi non azali parmi ba dignitaire oyo ya FCC bazali sous sanction par rapport ya bokambi ya mabe na bango elingi koloba nini mindele tango ba puyaki ba élection na biso tango ba accompagnaki biso ezalaki pona komona changement radical ekota na mboka pona nini changement radical parce que ndeko Kabila bokambi na ye etiki ba trace ya mabe mingi bokambi na ye et non seulement etiki ba trace ya mabe epai na biso moko bana mboka ba congolais mais ba américains ba occidentaux ebele bazalaki pe frustré pamba te ndeko Kabila soki otali lolenge akambi lolenge apesi ba contrat léonais lolenge asali na bandeko na biso ba chinois ba américains balobaki non oyo lolenge akokamba oyo ezali ko profiter na ba congolais te pe biso lokola tozali ba etobundela ba liberté tobundela démocratie tango tozali ko kangamiso na mayema zali ko leka na Congo na régime ya ndeko Kabila tozali ba complice yango wana esengeli to bunda po ete alternance ekota na mboka wana tomoni na kati na opposition bato ya bwani ya bazali tomoni na société civile bato ya solo lokola ba docteur Denis Mukwege bazali esengeli bato ya bongo baya bakota na bokambi po ete lolenge oyo ya mabe tozali ko décrier na régime ya Kabila ekende po ete ba congolais babika bosomi mais tala lelo oyo mindele baye ko se rendre compte ete bitumba oyo bango ba s'implikaki na yango pona ko accompagner peuple congolais oyo azali souverain et baluki na échec pona nini échec parce que ndeko Tshisekedi andimi ko sala deal na moto oyo bango bamonaki ete bokambi na ye ezali mabe conséquence bandeko bauti koloba yango tango ndeko na biso oyo Tibor ayaki awa na Afrique na Congo akanisaki ete ayeko kuta ndeko Tshisekedi ndenge bazali koloba non azali président oyo légitimité efandi pe ya solo effectivement na sima na ye ezali kaka ba congolais oyo bazali na peto bazali na lolenge ya malamu ya kusala oyo bazali maboko ya pembe metango akomi awa atali ayoki asololi na société civile pe bandeko banso ayeko se rendre compte que balongoli bobelese elongi ya ndeko Kabila mais bokambi nyonso système nyonso ya Kabila ezali ko demere tala lelo oyo bandeko na biso ya FCC déjà bauti ko bimisa candidat ya bango mama na biso oyo Janine Mabunda lokola ye moto akokamba assemblée nationale lokola bazali majoritaire moya ko tcha tembezali te ndenge moko na Sénat bazali ko préparer bato na bango ndenge moko na niveau ya ba province déjà basi ba préparer ba gouverneur ndenge moko basi balekisi ba président ya ba assemblée provinciale elingi koloba ete alternance oyo bandeko na biso ba partenaire na biso ba accompagner ki peuple mokolo mboka mokolo bitumba po ete ekota na ekolo po ete peuple a retrouver bon somi na ye et comité yango wana moni bandeko peut-être balobi te ndeko Martin Fayulu na ndeko Adolphe Muzito bazalaki na état ya New York bazongisi bango na lombangu pamba te tango bayambi ndeko Tshisekedi na département d'état tango mwana mboka l'archevêque aye koya atalisi bosolo atie ndeko na biso wana ya Tibor ame yo yaki na Congo toyebisaki yo ke moto oyo aleki ezali na volonté ya seni na ndeko Kabila mais légitimité tala yango wana bozali kolekisa oyo azali na légitimité ya peuple congolais yango moni na lombangu balobi non mwana mboka Martin Fayulu esengeli aya apesa biso ba piste de sortie na ye pamba te lelo bango nyonso tu bazo reconnaître ete toza na crise pona nini crise c'est parce que
La légitimité à peuple congolais et simbami topé et pesami et pas ya mon mboka Martin Fayulu. Mais c'est ni lokola na mayele na bango ya molili. Balingaki kokoti sa crise. Omoni partout na fongo la parenthèse moké. Mon mboka Martin Fayulu sa kotambola peuple congolais a joué ça pesa biso mandoki. Bango sikoyo bandeko ya seni lokola bazalaki ko travailler en connivence na bandeko ya FCC, bazalaki ko zela bazwa biso na piège wana. Que peuple a kotomboka atako ye moto aponaki ndeko Martin Fayulu ako mema peuple na nzela ya ko se soulever basimba manduki comme ça biso to ko profiter wana to mi bomba to ba voilà azali moto ya mobulu mais mona mboka Martin Fayulu na ba leader tu ya lamuka balakisi ete bazali bato ya boania to ko landa bango na nzela ya mabete pamba te biso tozali bakolo eloko biso Kongo ezali ya biso peuple apesi biso confiance yango moni tozali ko batela raison au peuple asili ko chala côté na singa penza ya noter na ndenge motune tunamaki mais je crois que la lutte n'est pas que Félix Lelo Boye pour Trichaki Tika Ebonga Vanda Martin Fayulu Matanda Ebonga au commis président pour Imonani que yo gagnaki ba élection. Mais ko epenga lo ba yo linga vérité te soko tika ngana sili sol na ko ya no tozotala ngonga ndeko Prince Pengo za communicateur ya lamuka na ngina zo analyse o epai na yo. Alors sikoyo boyawa lokola département d'état américain bayambi Fridolin Ambongo ndenge mukolona maître alobaki ke yazo représenté catholico donc bandeko Senko bango basimbi vérité mais secrétaire d'état américain ayambi lisusu Félix Tshisekedi aye babengi mbangu ndenge ndeko Blanchard auti koloba po bayamba pe ndeko Martin Fayulu bato wana misatu to représentation misatu wana na lamuka analyse nini ou quelle est votre lecture, la lecture que vous faites de ces trois réceptions par les secrétaires, donc les secrétariats ou les départements d'État américains. Lecture ni na la muka brosal. Tant besoin mon naba koyamba manyo somisa toi. Merci beaucoup Ndeko. Je voudrais souligner que le Congo est un pays qui ne vit pas en autarcie. C'est un sujet du droit international public. Le Congo ne peut pas vivre en dehors ou à l'écart d'autres pays. Il y a eu un problème au Congo. L'Amérique, c'est la superpuissance. C'est un partenaire important. Nous nous sommes rendus aux États-Unis. Le président de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu, s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer les partenaires américains, pour expliquer ce qui s'est passé au Congo. Je ne sais pas si vous avez suivi lors de son passage à l'université Harvard. Il a répété à maintes fois qu'il n'abandonnera jamais ses combats pour la recherche de la vérité. Il a voulu en réalité prendre tout le monde à témoin. Parce que nous vous disons que dès son retour au pays, beaucoup de choses vont changer. Je vous le dis et je vous le garantis. Depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, dans toutes les époques, c'est lui qui a le peuple, a le pouvoir. C'est lui qui est avec le peuple. C'est lui qui écoute le peuple, peut tout. Vous étiez en train de vous interroger sur l'impossibilité ou le caractère hypothétique d'un changement au sommet de l'État après ces élections, parce que Félix a été imposé par celui que vous considérez comme Dieu le Père, M. Kabila. Nous vous disons... Moi, je ne le considère pas comme parce que vous nous dites, vous ne voyez pas dans quelle mesure... Je ne peux pas considérer M. Kabila comme Dieu le Père. Moi, je raisonne par déduction, parce que vous pensez que Félix a été imposé par M. Kabila, et donc plus personne ne peut changer la donne. Moi, je vous dis que ce peuple-là, congolais, est capable de changer la donne. Parce que ce peuple-là n'acceptera pas. Vous savez que c'est l'humiliation suprême. C'est l'humiliation suprême. Jamais dans ce monde ici, on voit un président qui a fait 18 ans, et les jours où il tire, soi-disant sa révérence, dit écoutez,
toi tu viens là, je te place là pendant quelques jours. C'est comme ça que Kabila a fait avec Félix. Donc nous disons que Martin Fayulu n'est pas parti chercher la légitimité. Vous me demandiez quelle est l'analyse. L'analyse, elle est simple, elle est limpide. Martin Fayulu est allé prendre à témoin la communauté internationale. Et parce que nous parlons des États-Unis d'Amérique, il est allé dire aux Américains, ce qui s'est passé au Congo est inacceptable. Le Congo est un peuple qui a une histoire et qui s'apprête à un destin. Pour Nabiso, à mon niveau américain, les Américains bayoki, les Américains bayoki Fidola Mbongo, les Américains bayoki de connaître Félix, il a fait sa part. Il va rentrer au pays. Quand au Congo, à cause d'un bateau de pèlerins, il va s'adresser aux Congolais, comme un général de Gaulle, en Angleterre, disait et que Martin Fayulu, à longue économie, à cause de Congo, et comme un Congolais, il va s'adresser à ses compatriotes congolais en leur disant, voici l'option définitive à prendre. Maintenant, il y a un moqué na Simandeko. Parce que le bien était Félix Akindeki en Amérique, le président de la République. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on a Félix Tshisekedi, a kokita na pepo, le kola mutako kota na wenze ya Gambela. Mutako yamba ya alite. Tapis rouge ya alite. Balongola ambassadeur ya Congo awa. Ba ezwa pepo noki ya ko yambela biso moto na ko memela biso na Amerika awa. Biso to yebi moto te. D'après ba câble diplomatique plutôt. Tant to ka ki ba résultat ya Congo na ba câble diplomatique. To ba ke témoin mobali wana Martin Fayulu alongaki. Mais yo ambassadeur o yebisa ki biso peut ye mutalongaki. Mais na simo baloli maloba na o yako yamba moto na o yeli biso na Amerika. Yango monaki ambassadeur américain awa zu pepo akei ko yamba Félix. Fesa okita na pepo mutako yamba ya alite. C'est ba bogise ka Tolo basolo ambassadeur ke mutabengi saki mutu na bango kuna. De konangai Accueilli sur invitation du département d'État américain. C'est l'ambassadeur américain Awanda Lobaki était. Je vais vous dire parce que le problème c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que vous avez un conflit, vous avez un problème avec la vérité. Vous n'acceptez jamais quand on vous dit la vérité. Je vais maintenant vous dire la vérité dans tout son état. Comme toujours, M. Kamere met toujours la charrie. Toujours, mbango, alingasa makamotu, ali a potopoto na ne komi malilité. Yango moni ba ko zika lolemo. Pona ko plaire na ba Congolais, ko distraire ba Congolais, ko laisse ba Congolais pongi, a kozwaka ba rendez-vous pour Félix a voyager mbango na pays nyo sa monde. Yo mona ki na Rwanda wate, na kimaki mbango mutaliboso, Kamere. Ba ke ko lia bikibuka na Rwanda, na kazaki initiateur, c'est Kamere. Kamere nda mon ambassadeur américain. Préparer voyage mbango. Tant que Félix a ok en Amérique, ba Congolais ba koloba ba mokili mendimi. Yango moni Félix a ok en aéroport, le quoi Donald Trump président américain a préparé té. Bango moko président de la République démocratique du Congo. Un des pays les plus importants en termes de potentialité au monde. Président na ok en aéroport, mutako yamba ya ate et sengi ba benga ambassadeur wa zakana kisasa akenda ko yamba Félix, tapis rouge réalité. Ba memi ba ko tike hôtel. A comment qu'on visite Bikeko Mabe, a qu'on visite le parc touristique na Washington Mabe. Merci. Et c'est quand on kende, faut qu'on y batte. Merci. Pour dire quoi en réalité? Parce que moi je suis pas content. Pour dire quoi? Que pour les Américains, notre démarche était de montrer ce qui s'est passé au Congo. Si Félix de son côté est parti chercher la légitimité, Bandi Maye, et pas américain, merci beaucoup. Maître Nico. Ngana yo tozongelaka mwa muke makambo mpe ezoleka na mboka awa mpona kotalisa yo toujours na eloko nalobaka les chiens aboient, la caravane passe. Recherche à vérité des urnes jusqu'au bout, mais dans l'entretemps les installations s'installent. Lelo omoni Sénat, les institutions s'installent pendant que vérité des urnes côté institution ezotiam. Malgré moi, Yamwana va installer. Bon, moni déjà, même Maître Blanchard a outil Koloba. Bato, il peut perdre, parce que l'accident nini, ndeko Janine Mabunda, yé mouto à côté Équateur, tant moussou yé mouto à comme lobby présidente, qu'on a perchoir dans l'Assemblée nationale. Au comment on a été Makambo, ya les chiens à boire la caravane passe, et oko qui s'amapon a bino bato à la mouka na vérité des urnes.
Yo ozalaka prophète de malheur ya lamuka. Olingi bolamu ya lamuka te. Peuple akotala yo. Yo koloba les chiens à bois la caravane passe. Pour n'a pas installer Sénat hors délai légal. Sénat, il a fallu l'installer au plus tard les 31, suivant la Constitution. Kozo ba peuple était. Bazala qui bloqué grâce à mission na yo. Makambo ko funga moment mike. Mais tu es là un roi comme un roi qui s'ignore. Olobi ba ko installer mambo ko tambola. Donc bato ba ko tala ba ko sekola bandaku parce que Mobutu na 97 installation à gouvernement Likulia a nommé Likulia a sala mikoloboni pour afdela benganae. Soki yo zalaki na ngambo na tawa na koloba nini lokola ba premier ministre Asika et la kisiete mambo ko tambola. Mais Likulia a été chassé avec Mobutu. Dans quelques jours, installation à Sénat c'est un non-événement. Et ça illégal. Mais les enjeux du Congo se décident aujourd'hui à Washington. Sur le plan diplomatique. Sur le plan interne, c'est le peuple. Bakobenga biso. Toza impatient biso peuple. Martin Fayulu obeli loba moko. Congo kangolama. Et on va se quitter. Yango moni. Tant que le changement est atteint, on peut faire exemple à Moukier. Félix a signé grâce présidentielle. A gracié, Bato Bali bénéficier de l'amnistie en 2014. Oh, Kabila Boyaka Kotika. Ba militaire ya Bemba. Amnistié. Ba pèse sous grâce présidentielle. Tel la Congo. Moto Ali amnistié. Ba pèse sous grâce présidentielle. Mais Kabila Boy Batika ba militaire ya Bemba. Ba na boloko. Ba memi ba ona ndolo. Ba poni bikolo nyonso batiki obe bangala. Batikali 16. Ça l'enquête, qui est dans la cour d'ordre militaire. Dossier ça, qui est dans des MIAP. Ce qu'on a commis, cour d'ordre de l'obité, bisoté, et aller des MIAP. Des MIAP, des faits qui sont là. Mais na KBC, bateau bako luka, soit ba enlever ba militaire, ben baso ba bimi, soit ba empoisonner. Dans la formation à prison centrale à Makala et Ndolo. Yo mon api mon compte a signé grâce présidentielle. Batambola likolo na yango changement ezalité yango ba ebisi les États-Unis lokola clé à changement bazio bena maloba na yemoko monsieur Félix olobaka na Genève devant Alain Dos le changement du Congo s'appelle Martin Fayulu yo ye wapi changement Congo nde mwana mboka Blanchard ebisi ba alobi changement Congo alaki na Boston to na Dallas na New York Babengi Mbango. Félix Aye. Il y a le changement zayo. Il y a quand Mbango to soit solution à la crise sur le plan diplomatique. Parce qu'il y a tout une de prince. L'erti résanime. L'erti est simple. Tant que M. Martin Fayulu, président légitimement élu, ne reconnaîtra pas M. Félix, il n'y aura pas de paix. Ni au Congo, ni dans le monde. C'est ça l'enjeu. Yango ba bengi kolo légitimité. Yo lobini. Nde a proposé sortir à crise. Na sima ya pression papa. Po yo non tuna ba service comment États-Unis fonctionnalité. États-Unis ba yambi Félix sa tapis rouge, sa honneur militaire, ba yambi comme un accusé qui doit être verbalisé. C'est ça le message. On doit les verbaliser dans le service. Pour votre information, FBI à la Kiwana, Pentagone à la Kiwana, dans le service, il y a sécurité à Mboka, américain. Si Koyo, tant qu'on a eu pression, intervention d'idées Reinders, et il faut des changements réels. Nde Martin Fayulu, a ABC Mokili, na ABC on dit Makate. Dans le Félix aux États-Unis, il faut proposer soit au Tikadna M. Kabila, partenaire, motono à Liba la politique, à vos risques et périls, soit accepte Martin Fayulu et on neutralise M. Kabila. C'est ça l'enjeu. Nous qui Félix à cette déclaration. À lobby. Accepter Fayulu, on a de travailler avec lui, le accepter président. Fayulu, président élu.
Yo pourquoi nous sommes à Fayulu travailler avec le président Félix. De toutes les façons, ceux qui ont joué, résultat à Fayulu, 62, ont joué 16% à Félix, ça fait combien? 78%. Mais c'est la majorité. Mais où est le mal? Ce qui Félix Andimi, quand la première ministre a Fayulu, ma belle ça va. Ma belle ça lui a pindeko, quand on va peuple. Yango moni, monsieur Félix, pour azalaganae modéré à la radicalité. Azalaganae mabalukatango. Aye koloba, ndeko, dans 30 secondes. Alobi, déclaration, moko ya makasi. Je suis là aux États-Unis pour déboulonner le système dictatorial qui a été mis en place. Bravo, monsieur Félix. Il faut décabiliser le Congo. Félix a sandi Kabila, les États-Unis. À lobby, il faut décabiliser Kabila. On va monter. À lobby, les sous-sous. Ma présence aux États-Unis, ma présence doit interpeller les Américains pour que nous sortions des difficultés que nous avons. Monsieur Félix, aujourd'hui, c'est l'homme le plus malheureux du monde. On dit m'a quitté. À 5 Américains va intervenir pour tomber dans la difficulté. Les Londéco. Félix, merci. Je vais citer. A vu pression aux États-Unis. A vu pression à Martin Fayulu. A vu pression à peuple. A vu pression à Cash. Na base à IDPS. A vu pression à Tundu. Alors, notre alliance avec Cash tient la route. Donc, Bako la Siko Félix. Félix Alinga qui est dans Fayulu, to libérer Congo. Bako Balobi te, to tikana Félix. Donc, Boulou Yeke. Il y a promettre un découp. Pour avoir pression, il y a famille. Je chite. Avoir pression, il y a famille à Tshisekedi. Balobi a qu'à l'enterrement. Il n'y a pas Pétienne. Donc, il subit les pressions de partout. Il y a un lelo. Longo, il y a un américain. Nenge balobi si Félix. Oh, biso to lobaka, on dit makate. Il y aura des bouleversements. Merci Nous beaucoup. vous le promettons. Merci beaucoup. On a maître Nico. Donc, pour naïe, Kozonga Félix Tshisekedi on a Mboka. Kozonga Martin Fayulu na Félix bango nyonso. Yo kona Félix. Bouleversement. Alors, to suki na yo maître Blanchard Mongomba ndenge mwana Mboka Nico Maenge la zoloba ke ba américain ba lobby nandeko Félix a reconnaître Fayulu pour baluka ba neutraliser Kabila. Soki te yepe ba ocha na kan kuna ya mupanzi. Bon, ngai na ye place wana ezake soki ba reconnaître tondenge Félix a accepté ndeko Fayulu. Ezande ke Fayulu azala topre soki ndenge yazo kanisa wana to ebite so ezando to baba. Fayulu ndi azala premier ministre ya Tshisekedi parce que Tshisekedi ndi aza président. Ndeko Bijou Njonji nakobana na conclusion ya et anonangai na motuna na yo conclusion ezali ete plan de sortie pour na biso ezali mibalete soit préalable au tolobaki ndeko Félix à reconnaître vérité ete mwana mboka Martin Fayulu ndi aza na légitimité yende peuple apesa ki bokambi ya Congo soit tozongeli maponami donc toza na nzela misato te. Donc, moi, mboka Martin Fayulu, lokola biso tolobi tokobwaka na bébé na mai ya basokola qui était et sengel to sauver mboka tolobi to pesi de deux choses l'une. Soit moi mboka Tshisekedi andibi na na kimia ete ngana kotisa kindobo na monoko na kanisa ki ete zaki pona na bikisa baninga na ngai na mai. Mais na moni ete ndobo yango ekei ememinga nde pona kende kokota na nzungu. Yango wana na eko zongisa solo bokonzi o peuple apesaki yo po ete yo kamba yondo zali na manette yondo zali na mécanisme ni yoko bimisa mboka na biso na dictature parce que ata ndenge ndeko maître ni kwa uti kolobana alobi yango mambo ya dictature mais aza na mayele na mécanisme ya kobimisa biso na système dictatorial wana te moto azali na clé wana ezali kaka mwana mboka Martin Fayulu yango moni tango alobi yango na media po asepelisa ba américain na molili o to moni na bitando ikete batuni mécanisme yango ekosala mandenge nini azaki bloqué yango moni baluki mona mboka Martin Fayulu mbangu baluki mona mboka Martin Fayulu mbangu pamba te bayebi ete yende asimbi fongola wana yango tozali koloba boye mbala na mbala toyebisaka awa kende ko na biso Félix Tshisekedi azali na kati na motambo
ndeko na biso Félix Tshisekedi azali lokola mbisi o azali na kati na monzanga babengaka yango mozanga akangami donc azali na esika ya kobima te mais pona abika pona abima na libulu wana ezali kaka biso ya lamuka nde tokobikisa ye na kati na esika wana pamba te bandeko na biso ya FCC bazali na plan moko ya molili contre ndeko Félix Tshisekedi mais biso en tant que peuple apesaki bokambi biso ndenge totelemi awa badepute bango oyo batelemi awa me ndeko nanga na ndeko na bandeko ya FCC lokola balingaki molili banome oyo banome kobanda na présidence kino na députation provinciale mpe elandi ti na sénat me biso tolobi toyebi ete mayema azali koleka wana ezali ndeko Félix te na nsima na ye moto abombani moto yango nani ndeko Kabila baaméricain lelo bacomprendre ye que il faut changement ekota na Congo il faut peuple congolais a retrouver sika na ye tala lelo oyo ndeko epengi auti koloba yango président ya république ya Congo oyo ezali Franck Fanon aloba ezali gâchette na kati na Afrique mais ozokoma na États-Unis chef d'état afandi ata bahonneur te ata mondele baambassadeur wana ya bango moko baya koyamba te biso moko bacongolais nde towelisi mpona koyamba ndeko Félix Tshisekedi kabuya na mulongo eza po akomai na butu ndeko Bijou Nzondi yango moni peuple azali kocomprendre yo lisusu te peuple azocomprendre yo te parce que oyo ezali soni mpona meme bandeko na biso oyo baza na 10e rue ndenge bazotala biso awa eza sabotage babengi biso mpona kotuna biso me bino moto boyebaka bino moto boyokaka nini eleki kuna toyebisi bango ndenge maître niko auti koloba awa tolobi ndeko Félix babengi ye kuna po totala ndenge nini na bapartenaire na biso moko peuple congolais tokoki kosauve Congo na kati na libulu babengaki ye po ete baentendre ye bayoka ye ntango bayoki ye bamoni ete mwa bosolo ezali mingi te na maye alobaki babengi archevêque apesi bapiste ya solution pamba te ye nde bango moto bamemaki est ce que toyebaka ete maponami oyo ndeko Kabila aconfiskaka yango baélection mpe catholique église catholique nde aya kopesa biso ba ouverture na accord na ye ya Saint-Sylvestre yango omoni mindele ntango bayoki ye babi bosolo ezali awa mwana mboka Martin Fayulu aya pamba te ye aza na piste ya solution piste de sortie ndenge nini tokoki kosauve Congo yango wana tozali koloba boye bayebanso bazali komona ndenge makambo ezali kosalama na motuna otuni maître Nico Sénat et s'installer assemblée ndenge bandeko na biso ya FCC bazali kotia bakombo ya bato na bango ezali oyo ezalaki mokano pe souhait ya peuple congolais te tomoni na bandeko mosusu ya PPRD bango moko bazoloba ndeko Félix Tshisekedi anome baministre kasi baenyonso oyo ya biso basalaki liboso wana bazonga lisusu te elingi koloba ete peuple congolais ndenge azali koboya tokoba na continuité na bango moko bandeko ya FCC bazali ko reconnaître ete basali mabe pe bazali koloba yango CC yango wana biso na lamuka lokola tozali ko détenir bosolo tozali ko détenir volonté ya peuple congolais tango mwana mboka Martin Fayulu azali kozonga awa na Congo peuple congolais lokola tolobaki toza na résistance tozali ko banda ba action oyo kosala ete tozongisa yo peuple ozongisa bokonzi na yo na esika oyo tiaki yango po ete tochange continuité oyo ndeko Tshisekedi na ndeko Kabila balingi kotiela biso lisusu na mesa pamba te biso tolobaki po tokota na changement po peuple congolais olongwa na pauvreté tala bauti kopesa bad auti kopesa classement ya bamboka oyo bazali na nkita ya mike to épuiser minute nyonso to lié ndeko epengi alobi olingaka bosolo te na komonda ya raison il y a plage publicitaire alors qu'il y a des partenaires vraiment je suis désolé de consommer ma minute nyonso. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé pour ce numéro, dites merci à Jean-Marco Elda qui était derrière toutes nos caméras ici sur ce plateau. Merci au niveau de la régie finale à Blaise Ndombe, l'ingénieur, et puis à notre directeur technique Axel. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. On a présenté une émission Oyo. En tout cas, si Dieu nous prête vie, on se retrouve demain.
chaque samedi. On s'est déjà dit que ce n'est pas à 18h, c'est à 17h. Donc on se retrouve demain, samedi à 17h, pour la suite de l'émission. Tolobela Koyo, Soki Ndeko Martin Fayulu Simanaeko Yambama, et pas ya Mike Pompeo, Soki moi Bamaloba information ko bima ko filtré, Ndeto Kolobela Bino Ango, Mokolo Mwalobi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ila. Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki bana matadi bana bandundu Équateur Po bulanda ka bomoko ya mboka. ila Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. eyindi na bomoko ya mboka Landa bomoko ya mboka. bomoko ya mboka elengi kano